au sala vidéo au pour ma image oyo pour ma image oyo donc fini par la poto s'excuser et ça là yo bien ya zomba producteur moi kala tozalaka ne ayuna nyongo nanga na pas mon Olivier c'est absolument comme tu as ngoma comme na bino boko kenda bino pas de problème on est talibino na te mais comme manka la poto te le senga yo il faut les cas au senga ba la poto excuse pour ça la bino bien moni vidéo wana na ebité soko landaki émission na ngai o émission o biso salaki parmi ya bato poto oyo babande kofinga biso ba comédien na manki yote la boyo yote la fingi yote mais na ninga ozonga na nzela ozonga po ezo ba ninga mabeko toyo équipe ninga mabeko toyo yo to solo laki na epi ta solo na janvier oyo te là $5 $10 $20 il va qu'on respecter ba la poto ta sur ta $5 pesio ata 10 ata $1 oh et puis nga senga ki $20 otila nga na wese et puis banda to solo la kana yo papa boza maele ko botimba tu vois yo finga pour na fingi binote nga na fingi te nga na ibisio kaka ki basala bongo te na fingi yo nga belaki parmi ya bato basala ka te bana poto ko boy ba ko respecter bana poto tindela nga mbongo kotinda no sute kotinda te tu vois yo fika tu bana poto tu ma boma tout ça banini papa vous allez la reconnaissance vraiment na singi vous allez reconnaissance devant la caméra boy ba makabo loba bato ba $20 ba $10 ba €1 ba €1 botindelanga nga naza nango besoin allez moi ça sunzeta banda kofinga belfi banda kofinga belfi ndege be mona ibeta bisi o sunzeta pourquoi moi sina ako kofinga belfi ko finga biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend R. Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox, 207 de la presse. Merci beaucoup de avoir la confiance. Il y a la chaîne Nabino Congo Check TV. Merci de continuer à s'abonner, de partager ma vidéo. De Bisakibino Torosa et Labino Moussala 2020. Et en tout cas, faites l'équipe bien. Merci Nabino, tout na Moussala Torosa et Labino. Aux 8 vidéos, na moninga partagé, quand la égoïste était. Là, je vois directement mon boss Siboumou Tombo, leader à Pembe. Merci beaucoup notre sponsor officiel de la chaîne Oyo Ben Mbouyamba BV Prix Mobali ya Mama Anne-Marie Mbouy Mokonzi ya Luboutin. Merci beaucoup na Kaika Mbeli Boulou Adiama Motema ya Mise Misenga Ndoya Batu ya Darcy Misenga Mwana ya Darling Love. Merci beaucoup na Brigitte Savané moi si la star as a star Brigitte Savané Bambote Belé. Lelo Jerry Kobetox à travers émission na Yeka Ndenge Bolandaka. Tozana en mode matanga ya un artiste comédien icône, je pèse mes mots, il est icône. Chico Pululu oya tika kibiso par rapport ya nyo sezo leka tozomona matanga ya Chico Pululu zo bimisa makambo ebele ko swana ko bunda toyebite ya Gabi to benga ya Gabi ba welini na Sundiata lelo vérité et kolobama awawa à travers invité nanga spécial na zo yamba ola lobaka moi na moko l'équipe bane belé na valeur tendresse dibinga la sirène moi na moluba loketo pété pété mbisa aquarium tala meko simba ke mala moko na moni bogar na bango nyonso fa l'artiste noir donc merci beaucoup toki na transition mukena kotisa tendresse to solana to solana pena sur 3 points par rapport ya bitumba et puis na par rapport ya nenga wase kwa lobaka to vandi to la muki porte fongwami pasteur Mogi Jean le best que ça mutu balongoli michopo. Parce que mon gars, j'ai un problème dans Brazzaville. À ça la vidéo, à combien tu es dingwe, à quoi c'est dingwe carrière. Mais tu es habité, pas passer, pas comme tu pas baisse. Tu es solo la nuit surtout wana. Na moi ma cambo ils ont dérangé ba na poto à faire $20 et où mi sera ba désert dit na Western. Est-ce que tu n'es pas d'accord na ba comédie ba lobby bongo? Pour découvrir une émission. Tu es la transition pour toi quand tu s'attendrais. Voilà, merci beaucoup de la transition. Tous en Tendresse Dibinga, bonjour. Bonjour, c'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi, na muluba loketo pété pété mbisa aquarium. Tela kasko simba te bongo nanga bodundango. Où allons-nous tozo kende wapi? Na diembelika na lilobano où allons-nous? Où allons-nous? Place à matin et comme place à rendre ba compte. Ko bunda ndeko na biso Sundiata na oyo lobaka aza parmi bato ba pesa oku ya musala oyo ya Gabi Bitumba. D'abord Bitumba babie bandaki na les érudits na réunion à papa Masumu ti eke kokwea
côté président Fiston ça c'est qui réunion bana poto lelo bazo regretter balingi ba vérité Gabriel na Sundiata Baweli vérité eza boye kama ambozo leka oyo ba diaspora moi c'est pour lui ya Sundiata a commenté mabe pona ba comédien de Bellevue a capturé commentaire na tindel mobile na Sundiata bitala ndenge moi si na commenter na moi to bali pourquoi a commenter boye allez moi c'est Sundiata banda ko finga Bellevue ndenge gabe mona ibeta bisi oh Sundiata pourquoi moi si na ko finga Bellevue ko finga pe biso Sundiata sepela na ngoto asema échange de paroles est-ce que réunion zaki na ngirengir ba spekisi bango ba ko koma na matanga et pas ba chiko sika deuxième réunion zalaki oyo Fiston ça c'est salisaki allez Sundiata bandi yo tabenga gabi yo leki mwasi na kitoko oza na nini ya gabi pako kiti azong selie na ko beto ya ko betanga soko oza mobali comme simbatika ba ko pekisa bango balongoli ya gabi Sundiata alobi nakei ko beta zolo pano pona beta yo ya gabi so oza mobali wana binda na makono ya ko betanga na ozela yo après tout eza respecter gabi na âge aza mokolo na ye qui doit de nest ko cédete yango na bi ke Sundiata fasenga ya gabi pardon na acteur ya salaki afukama asala vidéo asenga ya gabi botanga sukomona to tanga commenter na commenter peut autant on ko tanga luka ma commenter to tanga commenter tanga yeba tanga comme na jour na matanga tanga babina tazo pete que ça fait des temps ami na ba na texte na fois de temps na mataku na yo atanga comme na tendresse so na taille comme na bezapi ou alors est-ce que na fingi mais ndenga to okeli information babi yi moi si mto bande ko finga te comédien moko ndem ta finga na ndeto yebeli Bellevue te bo bataku tunga na ondima so to lobieta bongo baba tanga na ondima bondima na bino ata ba bandi ma so ko c'est tanso bande ko finga bonne po to finga 10 sur 10 mais Bellevue penza vana fingi te Bellevue te a finga qui était yende moi si na ndiko finga Bellevue et normal te respecter et qui to côté yango abike mabe so tata mabe faut senga gabi pardon yango ya gabi de ye alinga kinini ezo ina déjà na batu ya bata media et ya nani ya ba diaspora contre ba comédien ye kabata susu oh anniversaire il y a 2 ans mariage ya na moi si na pas kende nde ya gabi oh to yeta déjà so pela moto na anniversaire oh so peli moto to ya de kutu ba so so ngoto so na kinga kati bato so minene ngoto so na kinga kati ba ngombe na excuse na mbongo yango ka to sela ni eza na sens ole pepe sa mbongo msusu wana moi sino 2 ans ba fêter wana 2 ans mabendo na poto non oui là on va le baquer c'est qu'il faut muto asilika o abo ke ba mabeza susi na eti bo ba bebisa ka ba anniversaire ba ko bende na poto te ba so mona ba bali ba sa poto ka ba bandeko na biso abali ka soki 2 mois après 3 mois 6 mois après ba kena bango poto bo des bebe ke ba mabe oh batika dans ce côté qui peut babi bato ba comédie boboya ki ko ya anniversaire baboya poto na matanga le boy ko yeza normal ba fêter ba ngombe ba na sponsor ko fêter où allons-nous voilà où allons-nous matanga ya Chiko Pulu no zo baté ninge ba tie yango na terrain Vélodrome wana na programme peso baluka tanda si yo zalaki quand même programme ezo baluka l'hôtel baluka qui parce que biso ba comédien to lobaki to le Pululu le 9 mais vie à famille bari ba nozu botel banda ba ya ba famille na bango ba tie corps et mali 11 et que allez exposer na stade ya Vélodrome na Kitambo mais pas sanga kanda ba comédien ba ke na Kitambo ba kuluna ba so mona ba kuluna na Kitambo ba ga ba bima kuluna ni déranger bango ba tika biloba loba c'est là non théâtre Simba mi makasi na Tchango na Lemba est-ce que moi na Tchango ngo ya pena Kitambo Kitambo te poani na comédien mususu na koma Kitambo te bi wana so koma Kitambo te c'est yende aza complexe ya bana Kitambo du conscience nezo reprocher et ayibi mabe asala bana Kitambo et puis ebe ba na télévision ba lobana pour ça pululuté balinga pe pululuté bazolinga ba biso ba sage bata mayele deux ba hypocrite tout fait mais ce que tu la pe bien c'est que tout au président ça a gagné parce que c'est la vie munderi amekaki liwana ye bato ba bato anjili babaki balele na njili Simba kité mais président Fiston ça c'est que yemta tchepe na loboko na mesa balela mutu na je reconfirme Fiston ça président ba comédien nyonso bon boss ba comédien tout ngana confirmer yango et puis je le reconfirme bon meli poison kufi car il me conduit la baronne ba meli poison ba kufi ou allons nous fa l'artiste noir aïe
donc fiston ça ine muta longi ba tchango na kitambo mais ba ndeko musu baso ba ndeko uti lobawa kitambo yebana na kobeta kanga loba ba osana nkona eza bato baza contre fiston sai bao batonga fiston sai bao baza complexé nde basepo baluka bakase kasi obi kanga na senga na tshelo boko nanga bato balela ya matanga totaso babeta bango basa bango loko te kuluna ezate kuluna so be wakuna ebo na ngi kuluna ezala ngo partout so kuluna nde ya kitambo nde batshongo ba comme ça nini eko ba ni feti lokuta na bango bokosi et puis belé baza ba pululu te baba pour lutter belé bazawana tia kufi et belé bazo consommer comme sage bato lokuta aimons-nous vivants et puis na ba moi pa makaya na monaki ndeko moko ataki émission a démarré papa makaya wande kwa poto na rotanga na ba comme chaîne mama anima kwakala ataki émission pona koloba kolakisaki pa makaya talo alobaki makambo ya koboya bambongo wana boka conversation pa makaya tindelaki nga yaye na mutu ya poto wana boyoka boza pete en exclusivité mondiale tokoyoka ba vérité yaya zoba producteur mo akala tozalaka ne ayekuna niongo na nga ngape nasengaki ekutu te ye moko alaki nga yaya batala kaka loko baboni fete kabi ok naleli yaya naleli yakayenga biloko wana azwi atie yango abwaki so olandi yango oyoka yango naatindelo conversation yanga na ye. C'est bon de bonne conversation. Ok, c'est bien. Nakanisi omoni vidéo wana nayebi te soko olandaki émission na ngai o émission o biso tosalaki parmi ya bato ya poto oyo babandaki kofinga biso bacomédien batinda be audio nayebi te olandaki yango bien obi olandaki yango bien te nga senga pe bato ya poto mbongo te yo tosololaki na ye mpe nasololani na janvier oyo te otindi ozo obwaki bapiblie babiloko wana ke siko po esala nini ti onda osala bafilme na yo bafilme tu wana tu yaya n'esprit ya bien nga banda omona nga na ndako komplike yo tonda osala mosala mbongo eza opesi mutu azwi mbongo nesi mais na oregrete soko osali olandaki émission wana te na adresaki na bato bazotinda baaudio mpona bacomédien epuis bayebi makambo wana mutu te alors soki yo epuis nga nasengaki yo $20 otila nga na wese epuis banda tosololaka na yo so tindelanga mbongo kotinda nosu te kotinda te mais na regrette nango na regrette bon nayebi te soki olukaki eloko nini po sala na yo bo nga alobelaki parmi ya bato basalaka te bana poto bon nayebi te soki mpe parmi ya bato basalaka te na poto et puis il faut yeba ngo olobi bilobaloba nga bilobaloba ngai bilobaloba ok nandimi yango mais na bilobaloba nanga na nzambe ya likolo nayebi ke eloko moko oyo opesa ngai eza te osi yango mpe yanga mbongo te toza na biso kimia yo moko olinga bamabe ekota oyebi ke toza famille eza déjà molai ok ça va merci oyebi kishasa yo yaka kishasa te tokokutana te un jour yaya poto elobi nango eloko te biso tutu wana sa mapata nzambe toza mapata nzambe biso babisengasenga bapresa mboka kutu bakendeke ake na mboka bwake senga aide mutu azanga senga aide yango sikoyo yo kotiela yango babanderole mawa tro elobi te ke okebaka ke osengaka bana poto te wana bakoke wana mpona nini esala nini nga nayebi te ke bino bosengaka bana poto nga nayebi te pourquoi baignorance pourquoi baorgueil botika biloko oyo devant caméra bozala pose bomikitisaka bozala bahumble atozwaka $10 $20 eza mbongo papa awa na poto mpo ozwata $50 oyebi te botasala nini mpo mutata $50 apesa ntango bato apesaka bino bokouragaka bango otika koyolo baba deporte mpona kamera ngai na kotelema mpona $20 makaya $50 $20 bato bapesaka yo yali kofingi bango tu vois eza kofingi bato tu vois biso opesaka bino mbongo ata yo na ozwi mpa na nga te soki obi ozwi te mais baninga na bazwaka mpa na nga bato bazwaka oyo bana poto so bapesaka bapesaka kofinga te lokwana ntango atemi na weseno moko apesa mwa atindela yo mwa eloko
reconnaissant. Vous allez reconnaissant. Vraiment, on a signé vous allez reconnaissant devant la caméra. Vous allez loba. Vous allez ma boma. Nga vidéo, je pas vidéo, nga partout, nga vidéo yango wana, ou la tiwana. Tu fais que tu vas la porter ma boma tout ça banini. Eh papa, vous allez mailler comme timbat. Tu vois? Yo finga na fingi binote, nga na fingi te, nga na ibisio kaka ki basala bongote. Na fingi yote, na manki binopete. Mais na zongi sibino kana nzela ki vous allez poser, vous allez réserver tant que vous avez devant caméra. Yo fingi, mais nga na fingi. Toutes les vidéos on a publié, ils ont yo fingi, mais nga na fingi binote, mais na tche bino na place ta bino. Et puis vous ba ko respecter ba na poto. Pour poto dem de ça la emo ba ko ngweza. So le ba ko ngweza résister. Ils a pour na poto pour ba mo ga so mo bi tambola. Donc voilà, $5, $10, $20. Il va respecter la porte. Attention, à $5 à PCO, à 10, à $1. Il faut qu'il va respecter papa. Donc voilà, na ninge ya bien, ils a famille, na manquiote, la boyote, la fingiote, mais na ninga ozonga na nzela, ozonga pour les autres, na ninga ma bekoto yo, équipe na ninga ma bekoto yo. Donc il fallait que tu n'en boye pour monter coup PC là, mais vous allez mailler. Vraiment, il y a tout un goyo. Bisous, pas mon Olivier. C'est le comment tu as un bino, pas de problème. On est talibino, mais comme un câble à porter, le sengayo. Il faut les cas au 5 balles pour tout ce qui se passe à la bino bien. Parce que nous, on s'allie, on a oublié sans le savoir, on a pour ça. Tu vois, on a dans un pot, on a eu biso dans la minute, tu as bien grave, tu as biso, bat bino, on a pour la bino en plus. Donc, ça l'effort, au ça la vidéo, au bon ma image. Au bon image oyo ndeko fini bana poto s'excuser et ça là yo bien ko tia makelele ko tia ko gaité ko tia mapekate humilité précède la gloire qui dit ça ça va pas matisa yo donc ça la vidéo olo bana bato excuse boli bala poto balimbisa yo olo ba aussi ka bolimbisi quoi pour ça la bien on a chose ya solo quoi voilà to sali no ngote voilà ils ont un problème na yo moko. Voilà. Voilà. Voice. Et puis, vidéo, conversation, ça pas makaya, na tonton wana, oh, à cette émission, vieux, excusez-moi, na côté na chaîne là, que ça va longi à tonton wana, d'où na outil de vidéo, on va annexer en gros. Il va annexer. Qu'est-ce qu'on a tout na yo? Le lot comme ça, boye, il va que makaya senga qui papa wana. Mbongo teke pona unité. Et ça, la papa na skala na nyongo na aza ancien producteur. Et puis papa ngo Maka ya lobby a rectifié bien lobby a fini qui ba na poto tout est alors que ba ba sala qui ba voice nda répondre bien les la minute ba ponga pe ba voice ezoya kaka est-ce que né na ki tonton na lobby Maka ya senga pardon à ça l'émission senga pardon ko ça les bien les loguer wala tannesto ke na wapi bio vivaka na poto nga pona nga na bagabo ba na poto bo telemela ba o ba telemeli bino o ba telemeli bino te bo zalma ka même moral. On a kobaka yango wana. Pour un peu pelisi moto ezanine. Ko kene pas maman Olivier za na problème té. Mais ko tenir langage que ba $20 na bino et omisaka biso 2 heures bitana. Yanga na bi ba bata ba $20, ba $10, ba €1, botindelanga. Nga naza nango besoin. Botindelanga. Parce que c'est pas facile vieux. Moutala mukaka 4 à caillou. T'as sur la journée qu'on sala, qu'on travaille 5 places cassées. Azu mwambo on est à mawa. Ata $500, ata €20, ata €10, ata €1. Atinde le euro senga merci te. Tout fait no mosungaka ko minimiser ngo poani. Izamabi. Tout le monde a katé, tout le monde a to minimiser à muke. C'est que ya bébé pe un jour to minimiser ngo. Voilà. Donc c'est pas bien. Voilà, question à souka to 6 émissions parce que biso awa 15 minutes. Pasteur Mogi Jalobi, Babi Misapouloul devant Mork à Ola Moussaï. Jalobi, mais il y a problème, to bengaye. Parce que Moussi Pouloulou te. Yo Mogi. Il y a qui pona Marie Misama Souka. Pona Mogijo. Et Talio. Oza pasteur à Bezdo. Il y a un quand on est à Brazaka à Bezno. Il y a Marie Misama Koufaka. Allez-y comprendre, tous les bateaux, c'est tout le monde a idée. Je vous la koufa, tous pour la koufaka. Parce que mon guide, j'ai qui wap pour l'homme sa poulou. Au tiki pour là, qui est presque 3 semaines pour la guerre, c'est que ça c'est blague avec les gens. On les a baisés, ils ont n'importe quoi. Bible, les derniers jours, il faut faire Bimana, Moni, en Bible, Kosakate.
Mais oui. Na témoin de Jéhovah, na témoin de Jéhovah. Est-ce que y a pasteur mon guichon a une Bible ndazana? On est pas vanté. Moi on dit ma po abenga pena edingo na vidéo mon église na assisté carrière edingo yate. Aza mutaba base bonda Bible ngan lobby na benga vie di na que ça l'émission na que na yo vie yo filmer nga pena na sengi yo. Tokeka toksopa na chaîne oh ba chaîne mère rêvé na ou alors to lekisango na tout na vie di ba question oyo. Vie dingwe pas vie nanga. To sane ma lewa pese respect mbote bele non salamate. Banda ma lewa za ma banda ko lambisa ngam lambisa vie di. To kenda wenze to labe to lia sala pe prière do mona na lia. Naza petit et dingwe. De la vie dingo no kena tout ne ba question boka réponse au pesa. Rendez-vous n'est pas manqué. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer. Tendresse Lilobani nous retoko clôturer. Tole la matanga ya Chiko Poulou na kimia. Soko za na rankina mutuzela matanga ici. Pour mes ato et la Poulou na kimia na sénation on a respect na ba valeur na. Ceux qui te le banarate ko lobisanga trop ça assemblate. Les cas la Poulou quoi non appelle les capitaine la Poulou na quoi nanga. Mutako ambete mutute. Oh c'est la désordre mbila ekanga ye. Après matanga nde na bar yako menasenga to bomana na bimiso bichopo ngaza l'état ça sur vidéo ezalati pourtant yo oyaki ko bandanga o longo place ozali eti place nga naza eza provocation eza violation à domicile eza changement bande brisque donc tout ça changement bande brisque coûter na ngana ko bomana o l'exote donc tu dois garder toujours bande naï. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Faut l'artiste noir balobi, faut l'artiste noir va ngwende na yo. Floka beya wani ya José, Floka beya depuis Londres, mbote belé. Karine mokonzi la baronne, ba chinoise, bana membre tout, bo s'abonner awa. Tandi binga azana bino. Où allons-nous? Na pesa déjà numéro nanga soko benga finga na ko finga yo. Mutu mo abana tout na yo pour la tiki combien de bana? Atiki bibana na compter bango déjà. 10. D'après nga 10 oya la kisanga oya betelanga lisolo 10. Donc so ba 15 20 nga italingate. Muta le bate 4 pour le kuta. Donc on a ko ba yango na pona mokolo ya lelo. Merci bye. No boki mutu moko te. Nani? Na ebio so boka mabango boka mutu moko. Karim Mokonzi. C'est mama esa kenda. Eh c'est mama esi. Mbote c'est ma. Voilà, merci beaucoup de la tendresse. J'espère que Tiki Biso Tokutani à la prochaine pour continuer à s'abonner à la chaîne Nabino Congo Check TV. Merci beaucoup na sponsor Nabiso Ben Mouyamba Kolemba Bisote. Nous avons sponsor numéro 1, numéro 0. Merci beaucoup. Film Nabino Tribunal sur Congo Check TV avec Jerry Kobetox, acteur principal. Kalamingite Bozo Zwango série Nabino. Bozo Zwango Kalamingite pour continuer à s'abonner. Merci beaucoup na boss Sibou Mutombo. Merci beaucoup na maman Anne-Marie Mbouy Mokonza Lubutin. Merci beaucoup na concert na Rayana Ntsumbu amon na télé émission. Merci beaucoup na Darling Love la Canon. Merci beaucoup na Mise Misenga Kai Mbelibulo Diama. Merci beaucoup na tout le monde ba diaspora tout miteme za la kokita botika no ba audio to le Chiko Poulou. To yebike bande ko mususu pe ba lobeli bino mabe mais toza bana tata moko mama moko ole ya koswa na wana ekoma ya koloba na wana mabe. Rachel aboya azala sima kamera so boya na bwaka yi. Rachel wako etu machi wa mumena so boya na bwaka yi. Merci beaucoup na Clarisse Plasma, merci beaucoup na batu tout bolandi biso. Soki nzamba zongi te tokosala bino kama kama malamu. Bye. Congo Check TV ya Sibou Mutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission.